Allô la Chine, allô la Chine. Bah bonjour na bino nyonso. Bonjour Karine Mokondi la baronne. Karine nga tous les jours mikolo na okansaka yo. Naza na place na yo. Na stress, na makambu na ba préparative. Karine, chinois moko alobi na wana loba na yo kobosa na misilite. Nzambe na ngai. Karine yoka na peso ba message ya ba chinois nde balobi na nga. Loba na Karine abosa na misilite. Loba na Karine abosa na mbinjo te. Loba na Karine abosa na posi te. Loba na Karine abosa na makokolo te. Wana eza chinois moko. Yoka siko chinois mususu. Chinois mususu alobaki misili. Alobi obosa na misili te. Obosa na mikungu te. Na ebite soko eza nini. Mikungu te. Obosa na aloba yesusu nini. Nyama ya zamba te. Wana eza chinois moko mutalobi. Yoka troisième chinois alobi. Kobosa na malemba te. Nzambe na ngai. Kobosa na malemba te. Chinois mususu alobi. Iye alingi boye. Kobosa na ko limbondo te. Ngana obi wana ifaza la mongo ifaza muto a mea fashion kwa. Ya limbondo. Alobi kobosa na limbondo te. Mususu alobi boye. Kobosa na sutu malemba kobosa na te. Kobosa na te balobi kobosa na malemba te. Na ebi nanga te so malembe eza nini. Epi na ebi nanga te so mikungu eza nini. Voilà. Wana eza ba message ya ba chinois batindelinga balobi na feti wana. Biloko wana na tangeli ezanga te. Ba misu balobi boye. Loba na la baronne. Loba na la baronne. Uniforme na bango ekozala elamba ya église na bino. Bon nga na ebite Karine na ebite so na église na bino bozaka na uniforme soki elamba ezaka na nini muso alobi mukolo wana ifo ezalaka nzembo wana utiaka amonite bon peut-être nga nazoyemba ngo malamu te. Na ebite omonite Karine na ebo yemba te na ebi penze bango te na au fait na répéter ndenge chinois alobaki donc banzembo wana après ba chinois misusu mibale balobi la même chose balobi boye surtout banzembo ya Marie Misamu ezanga te balobi wana zaki mutu na yo penza na feti na yo nzembo ya Marie Misamu ezanga te. Wana ezalaki des chinois bazalaki balobaki la même chose. Ba chinois bazotuna Karine wana eza chinois moko atuna inga ba question moko motuya. Wana nazokomisa ba message ya ba chinois. Chinois moko alobi nanga Karine na libala na yo. Oko changer combien de fois? 2 fois ou oko zalaka na elamba wana ya pembe ti fete kosila. Wana chinois moko mutatuni ba question wana. Chinois musu alobi boye. Papa Feli nana kokotisa ye. Wana ngana na lobi te wana pe ngana ko bango te. Moto akotisaka mobali ezalaka famille ya mobali, famille ya mwasi pe bakotisaka famille ya mwasi ezalaka ndenge wana. Siko balingi batuna. Chinois musu atuni ngai. Feti wana ekozala na château, to ekozala na salle. Chinois wana alobi soki eza na château ekozala bien. Mutu apekisa muninga te. Bamisu baobina na matiti. Bamisu balobi baobina esika okenda osala clip na yo. Ngana lobi fwe ma chinois aza matata. Après bamisu balobi soki sala eza musika e bamisu bazana ba voiture te. Ekozala ndenge nini. Donc Karine ba réponse nyonso wana.
nga na koki ko répondre bango te na place na yo. Donc na transmettre yo ba message ya ba chinois inquiétude na bango na plaisir na bango ba olinga bazwa. Donc na minute yo ba chinois motema ekomika duku siko balobi boye chinois mususu asuka lobi nanga boye est-ce que eza teni et jugé ou mutu na mutu alata ndenge alingi. Karine wana ka yo moko mtu répondre ngana ko répondre na place na yo te ba question nyonso wana Karine nakoki ko répondre ba chinois te. Yango wana na saleli o video oyo yo moko oyoka ba question ya la Chine ya ba chinoise. Donc voilà, nazwi ba chinois mibali te, ba chinoise ka ya basi batuninga ba question wana, ba chinoise ya mibali batuninga ba question te. Alors voilà ba message pour message mususu initié na transmettre yo wana ezaka akokota na nzembo nini boyoka nano Karine yoka batuninga okokota na nzembo nini batuninga banzembo ebele bele. Donc na lobi tete chinois aza matata chinois, mais ils ont quand même plusieurs bazo kanisa déjà makambo bien et c'est bien tout ça dans le bon. En tout cas zala na motema na wana ka uzaka nango ponga na yebi oya yo vraiment eza vraiment libanga te oza vraiment ya vrai ya nzambe parce que non oza continuer ka bongo. En tout cas merci papa Feli na ndenge ozo supporter biso, c'est bien. Karine nga na lingi na peso message en tout cas na sepeli parce que natalaki video na yo moko ozalaki na epa na yo na Belgique, nalandi losambo na yo olobaki boye nzambe pesanga mobali o na banda kotindaka ete po akende kosombelanga lipa na kolinga te na banda kotindaka mobali wana akende kende kosombelanga boye. En tout cas nzamba yo ki losambo na yo. C'est vrai, moi si soka komo tinda mobali pamba eza lisusu valeur te. Ya solo mobali des fois il faut yemoko akanisaka ana kosala bakose. Mais loba ozana musala okotinda mobali na yo. Mais ezalaka pe bien bokosala bakose na mobali na yo elongo moko. E ate ki mobali akoma mwana bitinda. En tout cas, lo sambo na yo eyokani epata tanzambe. Merci Karine Mokonzi la baronne. Ba bisou ebele. Tiaka mai soko ozana sadebe osali ben na yo okoti. Otondisi ben na baignoire. Allez, okoti. Apozui douche. Moi tiède au sopi yango na mutué pendant moi 10 secondes ou 15 secondes au tie kama ezo tanga na mutu ça ezo réfléchir cerveau pour na yebi que stress ezalaka moto akosa yo te stress ezalaka soki mutu alobi no stress ezalaka te lokuta ezalaka nango. Voilà Karine Mokonzi la baronne. Ba bisous et bele. Ciao, c'est ma fashion de notre officiel. Bye.